Natali video moko namoni ke grâce te azolakisa lopango moko yango mariage ne kosalama. Natali pe bato batie date balobi ke grâce temo bakobalana na Popol Mopasula le 20 mars. Donc dans 2 mois. Ok bandeko. Tout d'abord dans 2 mois, grâce temo a ça déjà 3 mois na territoire français, donc visane ikwale robeba. Pour pouvoir ça la moins de 3 mois. Fazonga. Dans 29 jours pété. Pour qu'on bimele 3 mois. Faut ça là au moins 28 et 3 mois ou t'en as combien de jours? 88 jours pété. Faut ça là à 70 jours, 70 jours à zongi. Mais bon, on a dit Kamboute. Onde Popol Mopasula azobala. Grâce temo, wana ndezadikam. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandone. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Popol Mopasula sokazobala grâce temo. Premièrement, bolobake Popol Mopasula azana mukanda sima ya mwasi pona libala. Donc akobala illégalement te no. Soki mariage yango ekozala to soki eza matalana te. To aventure. Ou bien azolakisa biso ndaku bazweli ye na le King Fally Pop. Bandeko eza louche. Popol Mopasula abala grâce temo. Eza louche na ndenge nini parce que Popol Mopasula soka alingi grâce temo. Ata yo ndeko zolandanga ndeko mobali to yo ndeko mwasi soki ndeko na yo abimaka na grâce temo. Siko modèle makambo eleki na grâce temo ndenga wanganaki ye aye kondime na par hasard epuis na kokoma ngo mpe azokoma clair te. Yo penza ndeko mobali soki eza yo okotia date ya mariage to yo ndeko mwasi soki Popola ya ndeko no okosepela na mariage yango mpo avosepela na mariage fozwa yango ya likambo serie no. Ndeko no ntango azobala ozolinga bala mpona solo abala mwasi moko ya bien surtout bazala bien na ndako mpe so bokende na libala fo makambo ebele ezala transparent. Bandeko bokokoloba eza nango modèle bango balingaki bamemela. Eza modèle bango balingaki bamemela te. Makambo tu ezosalama moto azomema ngo eya grâce temo. Eza Popol Mopasula te. Même bolingo ya grâce temo elobi ye moko tour oyo na kobala wa mpo tour ya liboso abalaki na kini. Même na tour ya liboso ata mese Panzu asalaki grâce temo ba numero ya minene. Mais moto amema bolingo wana toujours ezala grâce temo.
do grâce temo mutabana ko gere e oke ndenge nini tokomema ngo ndenge nini babombami grâce temo abimisi ye ale mese Panzu asali nimero siko mese Panzu mpe ayebi bino mpe boyebi soki mese Panzu asalaki ye nimero te grâce temo ye moto alinga kobete nimero to grâce temo abalaki mpenza te mpo azala na ndako ya libala mpo libala ekontinue mpo aya poto asintegre abanda vi na ye akipele ekine na mama na bango bato oyo abokolaka alo bandeko Paul Mopasula nga nayebi deja aza mobali ya grâce temo te mais bon aza nde mokala grâce temo so epa na bino aza mobali d'accord sikoyo so aza mobali mpo na bino sikoyo Paul Mopasula modele batraite na grâce temo eza ridicule ale Paul Mopasula yango atie date le 20 mars 2024 azobala grâce temo en tout cas naseki te natiaka mposa kosekeka ngami na mongongo do rien du tout eza nango oyo bozobenga matalana eza nango baje ndako oyo azolakisa pavillon soki baluwe soki nini wana problème eza te ekokozala pavillon baluwelela le King Fally Ipupa akomokotisa bamillion de dollars de chaque année abanda okotisa bamillion na bamillion de dollars do millionnaire ndenge moko na bajoueur akomi ndenge moko na Maître Gims donc aza na capacité ya kozwila grâce temo pavillon avandaka ye moko tout d'abord ya deuxième bureau na ye mpo na nga donc grâce temo soki akoti aketala lupango wana c'est possible aketala mpo na libala te aketala nde mpo akofanda wana lupango bazweli ye na lekinga po Paul Mopasula mpe akokovanda wana mais comme mokala comme garde corps quoi au moins ça le King fazala na majordome moko na ndako mpo soki aza ye moko insécurité totale alors bandeko grâce temo ndenge aza wana po Paul Mopasula mwa bala grâce temo eza te mpo aza mwasi ne te soki totie sikoyo aza mwasi na ye abali ye donc po Paul Mopasula eza neti ya mibomi awe po grâce temo aokende na po Paul Mopasula wapi aza bo oui aza bo mais lakisi teke soki oza bo mwasi aza na esika okende na yo ndenge moko biso mibali elakisi te soki nazobima na yo oza belle nga naza na place akokende na yo te oza belle mais bon nga mo na kodeside no mpe na kolakisa ngo na bacomportement mpe te elobamaka na TikTok oyo mobali soki omoni ezosala boye ye balingi yo mingi mwasi soki omoni azosala boye ye balingi yo mingi mwasi soki azosala boye te ye balingako te mobali soki azosala boye te ye balingako te eza baconseil kitoko epesamaka na TikTok ya mpe ya kitoko mais bon ezaka biloko ya TikTok mpo escrope
basalaka ndenge moko basalaka kutu koleka mobali oyo alingi yo mpo basi oyo baza escroquer. Nakanisa mibali wana bakosa bino basala makambo ezaka na TikTok yo moko monika alingi yo na suka nango abeti yo shit ya nsima bongo ndeka grâce temango alinga kosala monsieur Panzu mpe ye mpe abeti nimero bakutani entre bango na bango nsima nde monsieur Panzu abali mwasi oyo aza rekomande na eglise na bango ya franc-maçon. Mais grâce temo ye akosala vi na ye liboso intégration donc mama na ye naleki na ye mpo baya na poto epuis sikoyo grâce temo aza na posa kokabwa na mama ne te naleki na ye tamolai rien donc ndenge ye poto lokola mobali ne lekingi abengisi ye ndako wana monene alors lekingi fo asala mpe tu mama ya grâce temo na leki ya grâce temo baya na mwana grâce temo nakanisa azalaka na mwana abombaka melaka na mwana atiaki kaka neti leki ye pakoya ali bafanda ndako wana popolo abimi to aza kaka wana comme mayordome. Me bandeko grâce temo à part le king mobali oyo grâce temo akovanda na libala nayebi ye te soki aza wapi parce que grâce temo mpo avanda na libala ezodépendre na mobali te ezodépendre na bien-être na ye na ya famille na ye donc mama na ye na baleki ne atambolaka na bango lokola chakos donc lokola azwaka bango en charge lokola akabwanaka na bango te soki akabwanaki États-Unis 2 mois amonaka eloko mo ezozangela nzoto lokola mitungisaka balia bamela ti bien balata makambo tu ya bango maladi tu amitungisaka mpo na bango alors grâce temo bien-être ne baoyo abokolaka eza mama na ye eza baleki ne eza neti nzoto na ye donc na poto awa mobali kaka oyo ye aza na disposition na ye eza kaka mobali oyo ye de king fale popa bapopole oyo baclown ya pamba bapayaso baclown oui azala mobali kitoko mpo na bino abongi na grâce temo c'est vrai mais grâce temo aza na posa te mobali abongi na ye grâce temo mibali ayibango grâce temo aza na expérience donc lokola grâce temo aza na expérience ya mibali ya koteka nzoto kobima na 4 ya mibali mbala moko 5 donc pas grâce temo bote te moto elobelaka ye eloko elobelaka ye oyo alingi yango wana ata mobali soki azobima na basi baleki ebele bakitoka modele to atali mininga nde mibali bazobundana mpo na kozwa basi ya bongo surtout soki azozwa bango naturellement kaka modele ye aza basi bazolanda ye sans kotapia mbongo sans kalakisa bavoiture donc bamibali ya bongo mpe ntango ya kobala ezokonte teke mwasi abongi na ye ezokonte mpe teke oyo aza kitoko koleka te ezokonte mobali wana ye moko amoni ke eloko nga nalingaka mingi eza mpo na mwasi eza pa mwasi oyo azala mabe azala kitoko azala calme azala mobulu azala soki ndenge nini aponi ndenge lekingi aponi grâce temo
Dans le king a poni grâce temo po basi. Boleke bele obolandake. Ayebi peke na ba vierge. Ba yebi mibali te bokolande. Ayebi peke basi. Obozara mobulu te. Okosa atalika mwamba libanda te. Ya mabe. Ata ya zate. Ayebi bango. Amonaka bango pe. Akutanaka na bango. Basa pe kitoko. Mazo konte na bango te. A konte de grâce temo deuxième bureau na. Premier bureau na. Bakabwana. Bo premier bureau za nana ketcho bazali. Ponda nyoyo ni kimenga to chaka par. Po wane zali histoire romaine. Do premier bureau nana ketchup tilelo bofinga ke banda bala tilelo. Na bano bagoya lelo na paka juma. Atazane na 14 ans abandiki numa mukolo wana kaka. Akoloba o basala na nana. Donc webinde bofinga reino. Mais le king aponai. Pe le king ayokilango sonite. Pe le king abombaka ite. O azamosa sonite. Na u arena ne aye. Donc yende muta desidaga mwaso avana nai. Yende muta ponaga. Mutu alingi azala nai. Denga poni grâce temo. Grâce temo pe azali ndenge moko. Yepe agopona mobali walinga zala nai. Mais c'est toi agopona vi o yalingi. Donc ba oya yeza na bango. Bandeko. Likamba grâce temo. Etika nango so agobomba te. Bozela teke boyoka o. Paya mutu moko te. Grâce temo aza na poto. Na poto atobombami. Makambo ne kobimaka ke. Po poto eza na bureau okende kaka. Olingo kende te. Po bokokutana na batu boy. Okende. Pe bokokutana. Olinga te. Ezalaka bon. Nakosi te. Alors, grâce temo tokozala le 20 mars. Bosobenga ngo matala na nenga lobike mariage kozala wana. Le 20 mars ya mosika te. Soki libala esalami te na popole mupasula. Bosi boyebi mobali nezana. Soki libala esalami na popole mupasula. Bokotala modèle popole mupasula olia embanga. Eko konte. Et puis bokotala na inane so grâce temo vine eko kendenge. Donc eza facile. 2024 et 2025 bokoyeba nyonso. Mais entre-temps botalaka grâce temo soka zolala ndenge nini soka zolala panani botala elateli na ye botala etamboli na ye po banda yaki ti sikoyo nakanisana na mati metro te nanu mpe mati bisi te je crois. Le transport en commun nanu amati yango te. Donc azotambula na transport public mpe en commun neti bataxi to bavoiture akoloue. Do botala mode avi wana nde po eza poto no boyebi yango bien. Mutu moko te akoki kopresumir akoki ko se vante mutu moko te akoki komilakisa banda kitaki awa azane mpe na mbongo te atambula na transport en commun te. Defo zaka na batu bana nsima na la baronne ntango ayaki awa atambulaka na transport en commun te bana membre baki nsima na ye kanyote yali bato ya ndenge na ndenge bazali lelo mpe bazalaka na bango. Mais la baronne abandi kotambula na transport en commun be azwi temps mpo atambula nango. Mais toyebi pourquoi banda kotambula
na transport en commun te mbongo aza kozwa ndenge moko totala grâce temo na bana membre te bino mpe bozopia mbongo te aza mpe na bamakangu te baopia mbongo po Paul Mopasula akozwa grâce temo en charge te eleki na niveau tout d'abord fo botala vi nini po Paul Mopasula amemaka na poto ye moko le premier ti le 30 atambulaka na nini aliaka ndenge nini alambaka na ndako soki alambaka na ndako donc asalaka provision ya se ya 200 euros soki aliaka na barestaurant mpe aliaka na ndako donc asalaka badepense ya ba 600 euros alors na ndimi te po Paul Mopasula apasaka ta aliaka na barestaurant loba na barestaurant na biso ya baafricain batiaka prix moko pa bien surtout lokola aza na Paris soki aza bakote biso tozali alors ozolia na ndako ozolia na barestaurant ozolia libanda modele nga natambulaka alors faut dépenser mbongo ebele donc fo botala wana tu nsima botali antenne so akotisa combien de soko asalaka bacope te cope ne ezaka mosala na ye alors botala na oyo azokotisa na Congo soko akozwa ye moko en charge na grâce temo en charge mais le king botala te boyebi déjà charge wana tu eza déchet par le king par année azokotisa bamillion d'euros donc akomi neti bajoueur neti maître Gims wana bomitungisa te bandeko histoire ya grâce temo esuki awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakubali na kelenge ya komba, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na biso kitoko, ya boss na biso JP Kiama, ta aye boss de boss, ya nyama ya danger, donc bakisa mtalo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.